noko Ndongala François. Ndongala François. Ndongala François wana nde papa oyo aboti mama ya gouverneur. Donc gouverneur akobenga oyo koko oyo aboti mama na ye propre. Koko na ye propre nde tombo na ye yango. Voilà, point tokozwa mata mingi te. C'est quoi maman ya gouverneur akufa ou bien en vie? Maman ya gouverneur aza en vie. Ouais. Azalaki na Europe na yebite soki azongi na Kinshasa mais azalaki na Europe mikolo nyonso eleki po akendeki soin ko se soigner azalaki na difficulté ya obela makolo. Makolo za osala passe nde ba frère ya gouverneur bazalaka na poto ba bengisaki ye pona soin. Voilà, merci Nabandi Bandeko. Débat close. Pour Katiango. Maman ya gouverneur Azaya Bomoi. Mais Oyo ezali loko la racine. Koko aboti maman ya gouverneur. Donc likambo le baso ezate to tika ba discussion na ba radio, pe na ba réseaux sociaux. Gouverneur na biso aza congolais, il n'est pas rwandais, il n'est pas ougandais ou burundais. Nabandi bomona o azo témoigner azali mwana ya mboka oyo mais azana fonction ya munene na armée congolaise. Donc azali colonel et le côté sous discussion ezate. Mais to pesi sikobino. Ono kutu beto to sala kasi kingandi o boye okota na famille batu. Bazaka na clan moko o ezo kangisa bango bazawa. Chef de famille. Likamunini otika inango parce que tolingi to bima émission oyo. Ah bah bon bon donc au moins autozui donc fin compte donc chef de famille yom to tika na likambo non to tuna no koko après to suki sapa na yo koko na bando temi liboso ya lipasa na yo nini ya suko tika na ngolo bapoto kabwana na bino bon on lobi na bino tembe na kansi Cécilie boye komona solo penza ke nouveau gouverneur Guy Bandu aza moto ya vunda biso oyo nyonso akotia tembe aya tokolakisa ibasuka ndi yango watu. Chef de famille. Oui, merci monsieur le journaliste. Kaka ndenge oyo kosukisa Guy Bandu, il est des secteurs de Kimpese.